Ndi muto zo bunda ala na kanzela ngwana mais bino le comme ko négliger le zo comme so tilombo akoko décevoir pena mosengo vraiment hommage à papa na yo muto azana papa na yo camarade à papa za papa muto abuna papa na lit yo le ko vanda soit disant président na mboka oyo metala mambozo sala na kata mboka oyo okoki na yote biso tozoyebisa boye Chilombo vraiment soko za na souci ya Congo soko za na souci ya Congo o na yebisa lelo tia na matoi na yo kanga bintsaka na yo kende tika peuple libre toyebi papa na Etienne Tshisekedi yo na politique toyebi yo te yo na ntango politique wanoteka diamba na Belgique wanoteka diamba na bamapa ozoki ebotola bamindele batelefone toyebi yo kutu te politique kutu osala na yo te otanga na yo pe te makambo ya politique toyebi te sikela biso mboka na biso Congo kende Rwanda zonga Rwanda oza Rwanda mama na aza Rwanda kende Rwanda sikela biso mboka na biso Congo siko yebisa ngai volonté ya peuple eza wapi bozosala peuple nini peuple azobisa yo ke kosala eloko te yo lobi ke te nga nazosala yango seke bino kuna parlement wana mobimba oyo badepute oyo banani nde boza wana boza posa peuple te bolongwa na bino bokende na bino bosila peuple kimia tokondima osilisa changu mobutu kutu alekaki yo na force aleki yo na mayele tosukisa ye toyiba ye pine na changu ebongo ezwa nyama pa pamba tozoyeba yo kosala kutu bageve soko opesi discours bazosekaka yo ezosala biso soni ozokoka na yo eloko te manda na yo 0 sur 0. Oui, mbote, messieurs les journalistes. Bon, message nanga pona kolela mutu munene oto bungisi na kata mboka na biso kadena musengo vraiment le sako na yonan. Mulimu neke epema na kimia. Mais tozala mawa ba musu bazo sepela. Nazo mona oyo ezo leka na mboka na biso na yebite bandeko na biso IDPS bazo bunga rumba ndeni. Lelo kolela papa musengo oyo lelo ba IDPS bazo lobake musengo aza mutu ya lamuka. Monsieur mebobi ko sapona nini? Ozobi ko sapona nini? Bon sana lamuka yoko bima kaka lobi awa. Musengo bani ko bundana papa Etienne ya titi. Nyonso ro bozana sima na bino IDPS. A travailler na bino na IDPS. Lelo tibo yoko nyo bitumo nyonso zala obo lelo tozolo bako tokene dialogue sans Kabila ezalaki en fonction nani ya musengo mais bino IDPS ezalaki place wana lelo boyebi ke bobomi musengo bosala musengo mabe yango wana bokomi kokima mais bokima te bobaka bitumbe sili nani te bitumbe ezali bandeko na ngai boraisonner bozonga batu leta bolia bambua fo boraisonnaka bozaka eseka kolia bambua pamba te omona tozolia mbua ezobunso makanisi nyonso bitumo yo bundi oyo bundi muto zo bunda ala na kanzela ngwana mais bino le comme ko négliger le zo comme so tilombo akoko décevoir pena mosengo vraiment hommage à papa na yo muto azana papa na yo camarade à papa za papa muto abuna papa na lit yo le ko vanda soit disant président na mboka oyo metala mambozo sala eza soni ezali soni pona yo kena yo sepela na batu mususu ndaku na yo ozokombola te bana na yo bazolala nzala yo ozobimisa mbongo okene kopesa na batu mususu bandaku mususu bana kuna baliaka bandaku kuna bakombola me ya yo moko est-ce que oza pena responsable na kata mboka oyo okoki na yo te biso tozoyebisa yo boye Chilombo vraiment soko oza na souci ya Congo soko oza na souci ya Congo o na yebisa yo lelo tia na matoi na yo kanga bintsaka na yo kende tika peuple libre comment possible biso tobuni na mboka oyo na ya titi na to seke
seni oyo bitumo banda to banda ti lelo tolelaka seni 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 yo na tata to bundi seni mais yo lelo ozo koboya seni ozo liyo tia biloko oyo yo na ndenge na yo siko yebisa ngai volonté peuple za wapi bozo sala peuple nini peuple azobisa yo ke kosala eloko te yo na bike tenga na zo sala ngo seke bino kuna parlement wana mobimba oyo ba député oyo ba nani nde boza wana boza posa peuple te bolongwa na bino bokende na bino botika peuple kimia nazo otuna lisusu yo nani yo nting pululu oyo kozwa loi ya mutu euti na yo moko te ya mutu o même na peuple to boyite eza malama pona biso pona yo même tuna na population na ezo vote et souffrir bato ba votaki yo côté yo bimaki député o sali bango nini loi ni yo même na parlement pona population na yo ezali soni eza soni le gros sala bino mwana mboka journaliste merci to regretter ka na liwa ya papa na biso cardinal Mosengo ndenga tiki biso mutochela ki motema na mboko oyo akoki kolungola biso na mwa paso Tshisekedi na Kabila baeli biso pona élection. En tout cas to regretter makasi to regretter pena makasi ndenge Mosengo akei to yebi ba je wana bato basala ngo bayeba na mboka oyo eza Kabila na Tshisekedi basali ba je wana baboma Mosengo mais babomi Mosengo mutamaele mususu pe azali tokolemba bango te papa batamaele na Congo bazebele makasi ata balie Mosengo mususu azali tozotala bango balie Mosengo basepeli tomoni na liwa Mosengo jour ebema Mosengo zalaki tomoni présent azalaki te a déplacer akei atiki liwa Mosengo alors biso moko peuple congolais to na succès Mosengo tellement alingaki peuple asali mingi na mboko asali pe makambo ebele yango tolela bena papa Mosengo na bolingo motema na ye ekende kopema na kimia nzambe azwa ye na kimia mais problème tozala ngo awa yo Tshisekedi Chilombo biso to ba télécommande noté o mantikila biso to ba télécommande toté toza ba congolais yo soko za congolais toza rwandais kende Rwanda sikela biso Congo na biso etikala to yebi ope ate to yebi papa na Etienne Tshisekedi yo na politique to yebi ote yo natanga politique wa noté ka diamba na Belgique o noté ka diamba na ba mapa ozoye botola ba mindele ba téléphone to yebi okutu te politique to sala na yo te otanga na yo pete makambo politique to yebi te sikela biso mboka na biso Congo kende Rwanda azonga Rwanda za Rwanda mama na aza Rwanda kende Rwanda sikela biso mboka na biso Congo siko yo zolunda mani tozo zelo mese Chilombo na ba élection awa 2023 yebaka ekorate te totikola ata seconde moko te ata 1 minute etikala te ata 50 minutes ekotikala te tozozala no mayele yo lokola ozolinga osala biso baje osongisa pouvoir pa papa no Kabila mwasi na sala yebaka biso ba congolais tozeve ezala mwana muke ezala mukolo ezala papa tokotelemela mboka na biso kimbangu atikela biso tolingi élection ya 2023 ezala o peuple alingi mutu apona na seni biso mo toponaki Mosengo lelo nzamba abengi bomo ya Mosengo alors yo soko zoela biso mukunya toyebi ete mutu musulman na muluba toyebi ete soki kadima toyebi bango te na mboka oyo toyebi bango te soko zoluka bongo tokobomana ka ndenge olekaka awa okendaka rapport tokosalela volonté na changu awa biso toboma ba rebelle oyebi toboma tokosalela volonté tondima osilisa changu tokondima osilisa changu mobutu kutu alekaki yo na force aleki yo na mayele tosukisa toyiba epine na changu ebongo ezwa nyama pa pamba tozoyeba yo kosala kutu bajete élection tozosala élection ya 2023 tiela biso seni ya malamu o peuple alingi mutu akotya ye moko peuple apona mutu atya wana toboyi seni euta na poche na yo euta na poche ya Kabila boki etya wana toujours kaka tonyokamaka toboyi eloko wana oyo ozoluka Tshisekedi okoluka okima Rwanda na coupe okoluka okima Rwanda na coupe na kaliso teba Cardinal Mosengo tokumisi nzambe
akufi tête haute abandaki lutte na ye pe akufi pendo na kati ya lutte. C'est un véritable héros congolais. Mais eloko biso tozo déplorer c'est quoi? L'ingratitude ya Félix ya kise ya Tilombo vis-à-vis ya Carnal Mosengo. Malade juillet a 5 avion médical a boy ko pesa ye. Mais avion médical outil Congo Brazza. C'est que ye ayebi makamulango. De deux, ba sali complicité na ba docteur ya France. Ba sali yango po ba bomaye. Mais Koboma Mosengo eza que ya gagné bibitumba te. Avec le peuple gagne toujours. L'ingratitude ne tatane en 2011. C'est le carnet Mosengo tapé c'est bon ya campagne. Mais Mosengo a Koufi qui s'est dit à l'élite quel silence ya gouvernement. Donc tala bisika o biso to détecter complot na ye. Na o etali mboka na biso. Alinga te asala ba forme tout akozwa mandat ya 2023 te. Biso ka peuple nous sommes prêts ya kosala ye onyo so biso tolingi akanisa te biso toza ba pere te tozo zelengo wana soka te tembe tokosala nyonso wana oyo eza mabele ya bakoko. Gizenga, âgé de 25 ans, a sauvé Boko pour l'indépendance. Bisopé, tellement tous les jeunes, tous les makas, tous les Bimsamboko, dans la carte de Boumouya, Tilombo, na Kabila. À Kolekate, Ezala Olive, Ezala Félix. Barozongo Mate. Merci. Merci. Merci papa, message nanga ezabo. Omoni mboka na biso ezalaki boite. Bande bakoko ba politicien na biso ya kala bazalaki makambo ezalaki te ya poison. Donc papa journaliste nazoye biso likambi ya solo. Donc makambo ezoya eza mabe. Omoni na gouvernement oyo ya Kabila le père Kabir le père aleki mwana ye baye na décision ya poison ya kuliminiwe bato. Nazoye biso la vérité même Kizenga akendeki na poison. Ngamutu nazoye biso lelo iza ya kubumba te akendeki na poison. Zoye moko Kiseged le père motabumaki ye mwana na ye complot izalaki nazo taye yo ko taye papa boyo ko take tuzaba mikolo siko to bandi koloba po to banda ko boom. Donc iza maladi te Kiseged babumi ye pa akei na poison oyo kozwa ozomoni wa ya Mosengo ye moko Kiseged oyo tozoluba Kiseged oyo ya mwana soki mwasi na ye azate azalaki poisonné. Autant que moi c'est Rwandais, ba yebi ba kisi nyonso ya poison. Papa, makambo nazolo babu simba, bino batu bozana poto, bino bozali awa. Soko zotambo na ba Rwandais keba. Kamer azali na poison maître ya makasi. Yende muta zotambo na poison. Kamer tala na bureau ya Kiseged tant que Kiseged a joué pouvoir. Au monde ndenge basukula ki bango oyebi pourquoi izalaki malade te papa poison yango bazolandela Mosengo aye kolongwa tant Mosengo akena poison zalasir bazoluka nani musique fayul. Donc batu wani nyonso il faut baliminiwe bango batika na bango papa izokena poison kozala mayel. Même bino ba journaliste nazoye bisabino soko zoko le contre Kiseged ukuzwa poison batu nyos décision na bango na nzoto poison na bango iza ya nzoto ya koloba papa. Donc bakoki kokusa biso te biloko izalaki te na mboka na biso
comment ba makambo yutu wapi surtout na gouvernement ya Kisekedi ya kuyiba mbongo ya kubuma batu azoke ngusala ba makambo bana bazotanga ba classe malamu te tuzo souffrir kulia passe comme le passe tuya ko tellement ko boy non papa likamna kebisibino boke babino bakunzi boke babuzala mayele tuyebi yango poison izotambula na silisi papa yango wana papa en tout cas pour nga mama eloko ezosoka passe makasi pour na mboka oyo na comprendre te mboka ngo soki eza ya mutu moko soki ezaka ya peuple congolais nyonso nazoyeba te mpona nini ntango nyonso biso tozonyokama biso bamama tozomona passe na bana na biso tokolisi bana totangisi bana na biso basala bana misala ezali te bana badiplome nyonso to evanda na ndako eske toyaki na mboka oyo mpo na kabila kaka na Chilombo lelo mpenza likambo ya seni oyo ezonginda na mboka oyo gouvernement yango ezaka na maboko na ye kaka ye mutu atanga mutu ayebi seni wana toujours azo atonisaka bandeko na ye ngai na namona boye te tina komi na age oyo papa Mobutu azalaki ke atia gouvernement na ye tribune nyonso ka bandeko ne bangwande tozalaki mélange mais oyo lelo ekomi kama longola moluba bakisa moluba est-ce que biso mususu bana na biso tokotika bango ndenge nini biso mususu tozala makila te toliaka te mboka ngo ezaka yo moka Chilombo na mama na yo ezaka ya yo na kabila ya biso peuple congolais te biso tonyoka mene souffrir tala ndenge tokoma papa ndenge tokoma na bengi yo papa naza na esengo te mengi papa na bengi yo pozanga mobali bongo pe bana nga benga bango ba papa mais yo Chilombo ya tata na ngai te bona nini ozonyokola biso en tout cas biso yo ozobanga nini yo lobi tokene élection tikila biso seni tobongisa makambo ezala ata indépendance totala esika yo kozwa maponami yango bongo lelo yo ozolenga otingami kaka wana est ce que komi eloko ya famille na yo toyebi yo osalisa biso recensement nini mpo okoko nduka barwandais nyonso yo komema bango na mboka oyo babofrère na yo basemeki na yo ye na bango na mboka oyo lelo yo kosalisa biso recensement mpo olobaki nga na nzuki bokonzi yoki bokonzi yango ozwaki maponama yango yo mpena na recensement lokolo ozwaki okende kosala kope na yo kuna na kingakati lelo yo yango ozwi mayele lobi nazwa bapaya baya apo baya kovote ngai biso kuna tozali te toza te tikila biso seni papa mpona mosengo epesi biso pasi epesi biso mawa mosengo azalaki molobeli na biso peuple mutu oyo biso tolingaki lokola ye lokola Martin Fayulu bato biso toyebaki mutu opela biso tosepelaki mpona seni lokola bino boportunele mosengo papa likambo te na likolo nzambe azali mabele tozoniata ezali mabele mpe ekolia mpe yo ekolia yo komela yo eloko tolobi ka yango wana mais tikila biso seni biso moko kaka peuple congolais to marché soki ndenge tokosalela yango tobimisa moto na biso oyo biso tolingi merci bon message nga naza nango nazo comprendre mboka oyo te mboka oyo eza ya biso nyonso toza na droit biso nyonso bacongolais mais nazo comprendre mboka oyo te na bandeko na biso bacongolais nazomona conscience ya kibomoto ekufi biso nyonso mpo natalaka na ntango ya Mobutu na ntango ya Mobutu alaki policier be soldat azo akanga civil tozobunda na ye mais aza na munduki andaki kosala biso eloko te mais nazo comprendre conscience ya peuple congolais lelo ekei wapi mpo tozomona mboka ekomi kaka eloko ya Chilombo na Kabila tata yo yaka kaka mpo oyaka mission obe oyaka kope yo mboka mobimba yo okangi ya notage okoma roi ya konome baprésident na kati ya Congo tokoyeba yo tokei ngambo ya Kisekedi papa zalata mutu lelo tanga yo soki nazwi mwasi na moni nazokoka mwasi wana te naosala nini natiki na ngai eloko yo ozwi ya moyibi oyo ezanga ntina oyo bino moboloba na tiluba ya tianana ozokoka te okosala nini te ndenge nazokoka te bana membre natikela bino eloko na bino nga nasala nini nakende topesa mutu ya mayele akonza Congo me bino bolingi te papa yo ozodintama ozokoka te okosi biso tokende na kokosa yo okosi biso na Congo bandaki masangwe ezoya bana Congo bokolia masango eleki dollar ekokita dollar yango ezaka ndenge ezalaki tolongwa na soso na $10 papa
tozali liso likolo ya liso tozotalela yo peuple congolais aza moto akokosa lisusu te $10 soso tosomba na $10 bango bacommerçant baokende osomba kuna bazosomba na combien ozomona te kozobima zoba liboso na biso bapeuple tozocomprendre nyonso yosa wana eza mbriema biso tolinga mbriema te seni ezala transparente yo lobaki ngai Tshisekedi na ganyaki maponami ngai élection 2018 biso tozalaki batiaki biso baobservateur na bureau ya seni ya catholique ya Saint Boniface nga nazalaka wana papa nga namona yo okomata na 20 voix te ata 20 apamba yo okomaki nango te nazoba nom de Dieu nzambe azokanga na likolo yo okomata na 20 te bato bavotaka yo mais toyokomona muto azwaka le premier akomi l'échec akomi le premier papa soko yebi histoire ya Côte d'Ivoire nga na bando betela yo nazalaka na Brazzaville Alassane Ouattara na Laurent Gbagbo alinga double mandat comme double alinga double mandat na Loma asali ba tripotage ozo luka kosala le na Congo population zali na sima ya Alassane Ouattara Laurent Gbagbo abima na kaleson na sengle bakanga ye akenda boloko me mutu avanda opposant wana na longwa wana na Brazzaville lisuba na Sassou lisuba zui pouvoir azokoka neto ngana komisa goudron ya Brazzaville nianta bana komisa ngo goudron papa esala map nianta bokomisa goudron ba congolais balobaki me mukolo babimanga na nzela histoire na ye sila itiake okufa na exil papa linga otika histoire malamu na Congo otika histoire ya Mabe wana nga nazotalisa yo linga otika histoire ya malamu na Congo kotika ya Mabe kuma okima na kaleson ou bien na sengle eza kitoko te ndeko eza kitoko te raisonner ozokoka te eloko ezozanga yo eza manquement ya classe eza moins classe ezali moins soko ezalaki na classe ebele tokende ndeti na Mali bakuma ofinga biso président na bango ya RDC aza mwana école maternelle et tout ça la biso soni un pays lokola RDC batu batangi mais babenga président na biso aza mwana école maternelle français ozoloba mais bongo mutunde sala kwa bafayulu français pe soko pesi discours bazosekaka yo ezosala biso soni ozokoka na yo eloko te manda na yo 0/0 bon message nanga nazopesaka mibale nazoyoka epa président na bino balobi Chilombo azosala banégociation na Rwanda na banzela eske aza mpenza congolais biso tobandi awa toba na Congo nga na vandi na nga bao ndeko na nga kasavubu atikela biso nzela kaka moko soki na minute oyo mpo matete ma ya njile ekatani tokabwani Congo etikali mosusu Congo eke mosusu vraiment yo ozoke négocie banzela ya Rwanda ekotao tala nanu awa ndeko na nga journaliste na sengi na yo tala nanu awa po tokende komi na ngaba soki mpo matete bukani tokokende wapi mboka ekabwani maya njile toza na nzela kaka moko ozoyiba ozotyela biso ba 7 mouton eske na manière na yo soki otanga Félix soki otanga ba 7 mouton ya liboso oyo tye nini tozwi bénéfice nini na peuple congolais tozwi oyibi mbongo ya nzelao tyela biso ata 2 pont ata otye na ngambo toleka kaka po tokutana na bandeko nzela eza kaka moko tika mayele nini mpenza oza nango ata bato oyo ozotambola nango vraiment bota motema mabe ngai soki nabimi président nakotala nanu mboka na ngai eza lolenge nini mboka salite ozobimisaki lelo ozokesala banégociation na bato ya Rwanda bakotao lelo muzito atyelaki bino nzela makolo abongiseli bino nzela ya baluba bokoti awa na bamoto boyaki kolela papa Etienne Tshisekedi mpo ya lwange botoli na bamoto eske moluba mpenza ndeko na ngai to eza bandeko boza motema mabe bozondima makambo Félix azosala ya mabe bozokotela ye bandeko lobi nasalaki deba na mutu na biso natuni soki eza vrai congolais Félix azwi manda pendant nanu 3 ans yango oyo azolakisa nga banzela oyo eske Félix mutu asali biso na kati ya capitale toza na nzela moko
soki tobuki nzela oyo papa nazobisa bajeune seme tobuka nanu nzela oyo bisika azolekela biso nyonso tokɔtana nanu na babwatu tokɔtana na babwatu na mai oyo ya njile soki babuki ya njile akokende lisu wapi akima bisika nini ndeko na nga ozokesala banégociation ya pamba tikela biso manda okoki te tovotaki yo mpe te tikela biso esika obomi musengo yebake musengo ya mwana moke mpe azali oyo peuple azotyela lisu yebake ekoboma musengo toyebi deja makambo nyonso ndenge osali mpo kabila akokaki ye te bomoni musengo alongwe kardinal avandi mopanzi yango boprofite musengo yebake tozoyeba yango musengo ya mwana moke azobima ata ya moke toyebi ye azobima tozozela yo 2023 rendez-vous po tozomona oyo ozosalela biso te bandeko na biso baluba bofongola miso botika mbwa biso na kutimi tozalaki soki tobomi mbwa babandaki ekunda ye na zamba na saki place okenyata place bakundi mbwa onyata te okozoka bapota ndenge na ndenge me bino bokomi olia mbwa tala mbwa ndenge akomisi bino buzoba tala mbwa ndenge akomisi buzoba kongo boye te naloba na kombo ya président Eli Martin Fayulu Madidi na kombo ya visionnaire coordonnateur ya Lamuka Adolphe Mozito Mfumumpa yango nazwi maloba oyo ya koloba nalobi boye ozala président ozala ministre ozala policier colonel général outi na peuple mais ntango yo ozwi olati bagalo wana yo obosani peuple yeba sukasuka kozonga na nzongo ya peuple lelo yo na kati ya mboka mobimba ezali peuple adesidaka tomonaka na baekipa minene bamesi ntango basali ye face à face na joueur mosusu mesi akobanga te akolata teni na ye akoti na terrain abeti bale na ye mais ye aza meilleur joueur bavotaki ye aza meilleur joueur toyebi bien bandeko ne bazokoloba ke abimaki na suffrage universel toboyi te mais sikoyo ozoboya okangami na seni wana na likambo nini yango baloba seni eza eloko moko eza indépendante bo ekomi ya ye ndenge nini ndeko na ngai le fait okangama na seni wana eloko koloba ke okotaki na fenêtre sikoyo peuple a comprendre puisque peuple moto apesaka peuple mpe moto alongolaka tala lelo oyo peuple azonyokama na kati ya mboka oyo ozokende mbango kosala banzela na Rwanda au lieu de réserver 15 000 km à banzela na kati ya RDC au joindre ba province nyonso po biloko kitata na kati ya mboka moto apeso mayele wana azati chilombo tozokende wap ndeko na ngai ata onyokoli biso toza singali tembele nelanga tokawokaka na mbula tozongi tobote makasa ata osali ndenge nini oya ozonga na makolo ya peuple même nous osala makambo na seni wana tolobi seni wana soki eza yango wana tokokende élection te biso nde tokosala kaka résistance te kina kozala liboke na biso songela biso mais soki olobi wi ngai bapesaki nga tika nabongisa nzela mpo jour nga mpe nafanda na mboka oyo seni tika yango libre na baoyo basengeli kosala yango epuis toyo komona su Chilombo tribalisme boye mon frère tribalisme boye banda motu te se kaka yo na yo bokobongisa eloko nini tala ndenge osopi bule ezalaka te Chilombo osopi bule bato yango bazotya bisika wana mosala bayebi te ozomona te bazokosa yo baye bakosi yo mokonzi ya solo asalaka suivi na mosala sala point d'achèvement ndenge Mfumumpa asalaka na les 5 chantiers kolanda bachaîne de dépense te mpo bakopangoso bafuta na monoko c'est pourquoi tolobi boye awa tozokunda nkondo Musengo yebaka bien ke Musengo est mort, Musengo n'est pas mort. Après Musengo bazali oyo bakoyeba kolibere bana ya Congo na lelo yo tozoko nyokoma 61 années de l'indépendance de souffrance 135 ans depuis 1885 na moya lelo ozomona ngo eza normal yaya batinere po ya konyokola biso batinere po ya kobikisa biso bon nakolinga ka olola no komba Tshisekedi bisika wana po Tshisekedi le père azalaka boyete Tshisekedi le père alobaka le peuple d'abord bongo lelo tosuki wa tolobi ndeko nanga tala nsima zonga mutu peuple basakanaka na ye te
pour un peuple azotalela yo. Le peuple a otomoka. Je dis et vous remercie.